La basaba katani nzambe na ngai otiki ngai nzambe na ngai Eli Eli la basaba katani nzambe na ngai otiki ngai nzambe na ngai osundoli ngai nzambe na ngai ampasi maboko batomboli Yesue batoboli makolo batoboli Yesue Yesu panzi ekobimisa maye Yesu Yesue 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 Yesu Yesu kolo Yesu nzambe na ngai nzambe mukundi nyoso ponga na bika Yesu bakomi Golgota mwana nzambe ayoki posa ya komela mai alobi na bango bopesa ngai mai pesa ngai mai Yesu akoki te ayoki posa ya komela bango batsomboli linuka ya mai ayo mai Yesu amela Yesu akoki te Yesu agangi Eli 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 la basaba katani nzambe na ngai tiki ngai nzambe na ngai kolo sundoli ngai nzambe na ngai pasi maboko batoboli Yesue Yesu makolo batoboli Yesue Yesu panzi ekobimisa maye Pandi ekobimisa mai. Shalom, shalom à maman Gisèle Nsengo la grande. Shalom à ma fille chérie, la bras droit à maman Anna toujours. Namu pandi de timpia que le Seigneur te bénisse. Place Seigneur Sozali bandeko nio surtout besoin d'aller tout partager message parce que tout ça un message moko ya important ya kopé ça na poko lelo par rapport à notre frère o autaki kotika biso. Notre frère Pati Luboya ou autaki kotika biso famille et vanda qui vraiment na calme famille boya qui koloba par rapport à ndenge message lekela qui message lekela qui mabe par rapport à ndenge moki mobime bane koloba mutu na mutazo pesa information na ndenge na ye nde famille eluka ki pende le kanisika moko ya calme et poni nango tolo na se bébé moko ya bébé ya ba bébé oya botami azongulumana lokutu abandi kotambola te de poni que message na bango et les canatolo na se partager vraiment message bien aimé toza na posa ya message o ekende musika pona bandeko oyo boyebi susu te compte randi ndenge e bembe to mona ki biso surtout bien aimé na biso ndenge alala ki na se biso surtout ka ki pasi moi si a filmer ye bo na bo message na ba réalité beleza ki na kati famille elukaki mama ana kalambai to benga na ki to sololi to sololi audio o to sololi na bango ba permettre nga boyebi ke na to na se to sala n'importe quoi te na to na se ya boye te to sala likambo et sengeli vraiment to zo permission nde na sololi na oyo azaloko aza mwana ya frère Pati na si biso soto mona ki grande sœur ya frère Pati aleka ki a parti à Kin asala ki émission na bandeko na biso mususu ya ba site mususu a se manifesta ki aloba ki oye ayebi mais émission parti otozo lekisa eza mwana ya mama na biso ya grande sœur ya papa Pati Luboya oya aleka ki parti Kin nde mwana na ye ya mobali oyo azaka awa na mboka France na isika oyo matanga ya frère na biso Pati ezo koleka jusqu'à présent frère na biso non ba propriété ebembe ezana nous bien aimé nanu bakundi yango te ezosenga vraiment maboko na biso nyonso ba congolais maboko na biso nyonso to tia vraiment na farine
tobeta pati po ete frère na biso tokoka korécupérer nzoto na ye na mboka Suisse mpe toyeba komema nzoto na ye na mboka ya Congo. Ezosenga congolais nyonso esika ovandi otelema, congolais nyonso esika ovandi ata mwa 2 euros ata mwa 3 euros 4 euros eza façon ya koloba tosungana bapaster baévangéliste baapôtre. Aza moko na bino na parmi 5 ministères margué aza moyembi, azalaki moyembi mais aza évangéliste consacré na église ya Bima. Donc totia maboko 5 ministères biso bana ba papa na biso baleki na biso bayaya na biso totia maboko numéro ya papa na biso tokoleka na koyeba kolekisa yango po to na kotia yango na likolo ya émission na biso mutu nyonso to oyo aza na posa ya akobenga papa na biso basolola po na contribution na yo tozolanda audio oyo tosololaki ndenge na bengaki ndenge tosololaki ndenge toyokani makambo nyonso nayebi te soki boyoka te bosalinga signe. Si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour papa Moreau et maman Anne Kalamba. Nga na bengaki papa Moreau nazwaki ete nayebi te so boyoka. nayebi te so boyoka bosalinga signe. Je sais bien. Ah, merci, merci. Merci Victoria, le quoi boyoka bien. Mes frères accueillis, na sala que mission par rapport à vidéo na monaki. To passer un message na monnaie mo qui me passer un message après suite des arrêtés. N'est-ce pas et maintenant matangé bando ko sala ngade ti bien que non espère on va fundi tout va fundi suite des arrêtés dans la pena mutu mo te proche au moins na yebi ya famille na ina ko approcher mais les photos de ta information et ça montre comme ça. Et puis, je vois qui n'a pas de la question bonne là. Là, jusqu'au téléphone, on a partagé qu'un message, il y a parole nettoyée qui dimanche, on a partagé dans un message. Donc, maman, si ça fait, t'as pas d'amis, on a parlé de quoi, tous les bandes de cause, on a fait Facebook. Là, on a partagé un message, il n'y a pas arrêté un message. Dans un message, à tel message, on a été touché par rapport à ma pour y avoir passé. Et ça lui est bien après répondre à un message, à dire maman merci, message au PC, et ça lui va bien, pour la femme, pour la vie, mais beaucoup de la faune, il ne soit pas si ninga au nini audio. Beaucoup de la faune, bito, beaucoup de la faune, frère, baki, nzamba ya mamoli, mouli, na kimia, bon, na bounata, la yukia, moi je cherche, toi, yébi, frère. Nani ba situation za nini moi pour la politique la marque est tout le monde pour la situation après parce que c'est bazan na lié mais pour rappeler à jinga te ya nina musena c'est na rappeler na ko zoé ndete na wandi ko solo na ida ko isakake na la sanda ye kala boy na bioke en tout cas il est en train de mutaki dio parce que ngai de pas comprendre des na ça va vision mais likambo est dérangeant depuis dans mon aide de faire ninga lala qui est dérangeant papa les gens. Alors on a lukaki na meka na lukana ye bata mutu mo ayebi na courage na molité mais ba le ko matanga no kwa na moni on a sepeli ko déjà ndenge ni ta comme petit na kala za boy famille ya ko ko katina mais pour passer message abi no bino to ni na ko passer faire les sociétés ba chroniquer ba solo la mabe ba to ba la makamani la ba ko ba usuna bo ba titre ya mo ba changer titre ya mo ni to se métier biso to kanaki to se métier na bi tenga na za musana za mbe biso to yibili wa e ya katucha katati eza date ya naissance
Merci, ma Gisèle. Moi, je suis prête à la site, à ce qui famille et Colinda, avec tout me passer message dans les réseaux sociaux, dans la team. Aujourd'hui, la mission aujourd'hui. Ah oui, c'était où? Maman, je suis c'était où? Ah non, quoi? D'abord, c'est quoi ça? C'était quoi? Explique-moi. C'est quoi? Partagez le message, bien aimé. Et kende musika, ba bien aimé, nyo surtout baza musika ba yoka message parce que toza na besoin lisungi. Vata wana boyoka vata eza mwasi na ye o ya Londres o basala ki fiançailles balakisa ki une église totonde mwasi o ya France
fête mon yebi. Voilà. Fête à soleil ou ça avec après nous sommes dans l'église moi mais fête amour et vérité. Amour et vérité ça fait un joli Philippe. Tout un camarade a fait du monde avec la moussala et gardinage. Azote participateur comme les ça va tenir là derrière. Avec gicoloté Jésus. Ils sont pas parler moi mon bal on a so comprendre et pourtant c'est moi ma vie mais la comprendre c'est moi d'ailleurs polémique il y a des autres à le côté il y a gauche à droite maman on m'a dit Jésus. Alia awa manene mosala mosala bazali na mosala ako mosala ni gardinage bachemise na ye derrière lokola bekite ndinga osala mosala na gardinage asala kasala akende mpe na manchester abetaka ya mokani akamba ya mutu moko abetaka nika bakani aye kozonga ntango azongi ya basikoyo baye kozongana na kopine na ye wana oyo ex wana ya ngula moto te akufelaki na majesté akufelaki na nini na Londres te pas concert na ye moko ye parti akitaki ka concert na ye cousine na ye azaka de rani awa ye akitaki kolefera mais rani kasina tozali papa mama tati moko azaka wana tati ni franci mwataki esele non mosusu mpe baza bayaka wana bakamadi ya marge bazala l'église na bino il y a qui veut les rani. Avant de ne pas poser les rani, mais moi, tu m'as toto, aïe, ma kotale, kotale. C'est pas une gare, c'est pas une psychologue, mais là, il y a un les bêtes, je ne vais pas toto. Mais je ne vais pas de toto, il y a un petit coup de petit crise. Et puis les petits à quoi. Là, on peut psychologue, avec beaucoup d'hôpital. À cause de l'hôpital, qui, on a dit, l'hôpital, on va pas qu'il y ait des fly. Mais il y a un cas de cuisine, je vais vous dire, il y a un sous dans ce pays, une société. Il y a un hôpital qui est le cas de cuisine à faire sur téléphone. Vous n'allez pas dans votre hôpital, le même jour, quelques jours après, vous avez dit à votre téléphone, vous avez dit que vous portez là pour capter. Pas sonner la sonnerie de fou là. Au moins, il m'a capté sur tout ce que vous faites. C'est l'équipe. On va dans la chambre de quelqu'un, on n'a pas eu rien. C'est l'équipe, il y a 10 pays, il y a tout le monde à la mission. Ok, là, on va faire l'équipe. Ok, pas sûr. eza ndako mwasi ezalaki na hotel te na ndako pende ya mwasi na ye wana ezalaki na hotel te akufela inde na Norvège. Dans un évangéliste,
C'est normal, frère, à banane. C'est normal, avant le qui gagne ya malama ko chamutu. Abala ka vata na nite. Akanga lupango. Akanga lupango. Tawa ni kutonga kotolo. Ndiba kutoka na mwasi wana mwasi roje ko dira. Oya Blandine. Blandine. Blandine ya kutoka na kiso. Ah non. Ya machine. Le Norvège, c'est le Norvège. Maintenant, on va se décider par contre le SICAM. Parce que moi, ça va dire parce qu'il y a quand je vais continuer plus à accueillir pour la Norvège. Pourquoi on appelle la Norvège? Crise et ça. Il fallait qu'une fois, avant, le fait, crise et ça. Le 7 février, moi, c'est la pour ça, la crise. Avec l'élimination, on va faire la crise, il y a une avec qui nous sommes la crise pour quoi qui est à Bobo. Il y a pas de bon ça va le campier. Nous va la quoi qui va nous sur la quoi. Filmer là et on a ça la table mais on va dans la Norvège. Après la moi sur la solo. Si la va pas traumatisé à ça malheureusement on va. Et pas tout va être vérifié que nous tout cas sur la carte de ça va être la carte moi moi sur dans notre explication là hier. Ça comprendre il y a ça tout. Nous devons filmer, ils sont dans la quoi. Tu viens là, tu as les salades. Donc, on va la quoi, il est dans une affaire. Quand on filme, il y a des machins à la montagne. À filmer, il y a des gens à ma père, mais après, pour filmer, on a mon la profité. Après, voilà, la montagne qui est au fil, on va la montagne. Ah oui, on va la faire bien application, on va la montagne. On va la ambilancer, là, il est la commis, on va la faire sur Christ, sur la mission, on va faire la montagne. Le premier place où on va checker quel espace nous avons pas mis pour réaliser pendant 2 heures. Il y a un restaurant à faire, on va bien sûr sur la chambre, après les cas des cas, là, maman, moi, qui tue mon restaurant. Il y a une évolution, je suis désolé, madame, on va dire. Ah, pareil, merci Nicolas, là, comprenez, moi, c'est pas tout. Donc, parti à la psychologie. Parti à la moto au cerveau, à l'extérieur, ça fait tout ça. Aí eu tô na polícia, foi a então quem fala tá? Aí eu vou sempre aqui agora vamos sempre aí que não adianta sempre eu vou a gente coloque a gente tô na para ainda como a mamãe Zambia mutu malamu toka kufuna isi mwana ngamu bala kali mwana lela bidi simo fani na yeye ayibile de basona ayo tu bakali kama mabere ayo wata msumo bala na tubangi na telefoni atubangi uye zubanda yemu bala wala alo yeye bikina zana telefoni zolo ukataka msakata katika kupana ni ayo ko to sipoloba abo na moni to na kubenga lo biso sura pole lo to na kanda lo bina yo tu me la ko réponse c'était un homme calme et doux. On peut opposer. On peut aller le bas. On peut aller des ordres de thé. On peut aller le lait de thé. Ce qu'on fait, c'est que on peut aller le soir de thé. Allez, on a pété. Qui n'a rien. Les cameaux, les pays, on va le dire, on va le main, c'est ça, on va la mission. Qui n'a pas l'intérêt, on va sur la monnaie, on a fait pour l'éducation, on va le voir, mais là, qui a encore, on va est long, asali ameleka kiti nusu za Belgium balombi makambu et pour le privé faux archivo azamu to buluki azaki que nous jigoloki nous avons ya poto témoin na tête que notre tête vraiment de pas de la musala et quand ça m'a dit qu'on a besoin de nous devons connaître la mission je suis même nous devons vraiment pour vous
Bruxelles mon bébé. Charlotte là on met Charlotte à Madrid. À coup fois pour la crise d'épilepsie. La mise maintenant. Appliquer crise d'ambition. Ngabe yena ngabe ngabe la mtakacho yena pa yena leo. Na kukuta tu ni na timu kwa timu. Aningana ni ngata wala mkina bi Charlotte yera tu la muka tu kene pita. Non. Pourquoi nous? Faut pas y bagarrer. La vérité, faut autre chose la crise au capital. On te dira la peine, qu'est-ce que la peine que t'as on l'a pas sur le pipi. T'as wa paluki albert na ngapela kile na shamba ya bana tena yenda halali. Mbona yeye anataka tu trop vite kwa yapo tala yana leo en deuxième crise. Afala ya makazi akufa. Akufa Charlotte ne biso akufa. Lisi te moi ni tika moko kalambai. Lisi te moi biso la Charlotte. Mais on va la quitter de crise. Ozolanda? Non la nous. Katia akufa de crise de choses bien. Faut la deuxième crise. Hostible Lisa Oyoki akufa ina deuxième crise.
jour ya matanga. Matanga, au moins, tellement du corps est dans le kuna. Avant correzonga. Weekend moto avant correzonga nde tosala na bana matete nyonso. Matete nyonso zolela ye. Musoso kutina malokela matete ba bisa ye. Aza mwana mabete, mwana mobali ya malama. Ya ba misheka. Amen. Message ezali ya opesa bana matete. Message ezali. Bana matete na peti bino vraiment na yebo isu nuka akinde kuna bino pati. O boyebi. Musicien na bino kata. Omo di omo. Oya bana kopesa na orchestre na bino shaka. Formé shaka. Na matete. Adoni si mo limo ta nzambu. Atemi na mali chance. Liwa na ye eleki ezaki médiatisé. Bata mokilibazo yango bapami ba n'importe quel titre. Oh motema na se fait la tire. Oh motema na kulibazo. Na kosala na bino boya soki tozwi temps avant ebembe tokachesa tokozwa sale tokobengisa biso tobala matete tosangana tolenga mowei tosangisa moko tebende kokoma na kishasa aza ndeko na bino aza ya bino mutu boyebi ye bato baza mwana mabe te bino boyebi ye bie bakamto babambeli yo bino boyebi ye bada bomwana bobana voilà message yanga na paseka yango wana balikeli ye makambo eza frère wana Michel après la ligne de la jalousie de Munga. Avant le ligne Paul Michel, nous avons été mais nous avons ligne à Saka de Pat. On y a côté de Canada. Après le jeté à la chambre de Canada. Après le jeté. OK. Après la chambre de Canada. Donc mobali no azana no papa ya papa patito mwana. Mobali nangaye na papa patito za neki ya mama ya mobali na tata mo na wabo. Mobali nanga papa patito bakoza mamu baza age moko. Bakole tika moko. Balana ba mbele na papa patito noko na ni propre. Mama wona ina kwa bakesona kama kamla matete. Wana baki boso mse na koko na cheta mama ya mobali nanga. Mobali nanga wona ni boso mama wana. Ke bana bana benga ndeko na ye. OK. Voilà. Donc mobali na ata lokola mwana ya papa patito. Ata lokola mwana ya papa patito. Papa patito noko na ye leka mama na propre. Là j'ai le caméra sans le message numéro dans votre téléphone oh dans où ya papa ya mobali kitchen no mbona ba so ba mobile na ba benga. Wa mobile ata lo yeti ya peswana au kutana. Non, benga hapo na polémique na bango. Donc la message pour la bande ko ba tunga moi 50 mois 100 mois 10 oh non to mona la wote congolais et ça ka ba c'était ça que congolais na famille ya matete lokola za mwana komi na matete to telema moi mon père to za na ngoba benga la numéro ba petit poto ko kita mota oyo aza mwana matete azape mwana mbinza ipeni apota na mbinza ipeni bapara na ye na mbinza ipeni siko mama ya na ye papa leta makufi nde mama ya na ye atike muke ya na ye mama mobali nanga akekozwa ye pati bakolela mobali na ye esika ko afufu monsani moko pondo mwali kayafu mwa msuni kanga ezaka na afriki mobali nanga ayeti ye trene po ata noko leki bataji po baloko bakamarade mobali nanga mzamema pe ye na poto aye toka kozala na garde of service aye afani mpa na biso meme pa ye 3 semaines abani mosala lisolo ajikolo euti wapi message kesi témoin c'est une pesa ya mosala liboso akendaka manchester batutela manchester na ite akendaka mosala aye makapa ye na église abeta mpe baconcert na église likambo nini bolingo saliri moto ya bato na suka ya bina ye mpo na nini wana eza motela mabe mpo na babrage moso bambongo boluki batitre de porte quelque chose obebisa vi image ya motu na suka ya vi ya motu c'est méchant bopense mpe na bana na ye te bokese mpe na bana na ye bana na ye bazokola makambo wana eza malamu te non wana kana makasi makambo oyo ya na osala tu tozala ensemble weekend wana oyo ebembe ekende ntango otya kobanga matanga na ozala okuranga mpe na ozala ensemble na bino po tomeka kozwa lisusu ndenge ebembe ndenge matanga ederoule ebembe tasi oyo naotya yango nazokala te naolekisa message etout epuis omona yango na youtube omona yango mpe naoleka yango en direct na facebook epuis natindi yango na youtube omona yango ça va moi mes amis merci que Dieu te bénisse dans la
Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci, Peuple Nzambe, shalom, shalom, shalom. Tola la te, bino mo boyoki nenge maman na bisa s'exprimer, boyoki nenge mwana na epe na mupandi o ya kobenga papa na biso pati noko nenge ba s'exprimer, problème ezaki problème mbongo. Problème eza bien aimé problème mbongo, donc mbongo ezoko kate ezosenga vraiment liboko na liboko etombo mazande ko na biso. Yo oyo landi émission oyo kotika yango bongo te partager yango. Ko partager yango na ba mina yo na Facebook, partager yango bien aimé. Ata ya mukie tela bien aimé ninga kufa ki famille se prépara kite. Et ben faut que ne kine ben bezana no kuna na Suisse sika kufa ki mbongo ezoko kate. Toi la numéro ya mwana na ye o aza mwana ya grande sœur na ye propre. Numéro na ezali tout à l'heure na émission na rochango likolo wana mutuni soto azwa numéro wana abenga o mutoro benga o ko ya pena na mboboko wa muta famille ezaka numéro moko ya numéro misa tuté mineité ezaka numéro moko na rochango tout à l'heure na vidéo na rochango pe na YouTube mutunu oyo amone na tout à nzambe asimbi motema na ye ako se manifester moi 50 €, moi 10 €, moi 20 €, moi 30 € pour te mbongo ekangama baye bakobimisa ndeko na biso ebembe kende Kinshasa parce que basengi tellement mbongo ebele kobenga ngate o mama aloti na mbongo pana ngate ngai pana nga mbongo te ngana zakaka intermédiaire ya peuple na famille. Donc bachenga na katikati numéro ezali ya mwana na ye ya mwana ya yaya na ye propre o ya simbi makambu awa isike bembe ezali awa. Donc yepe muto osaza charger ya kozwe bembe kune sike za na Suisse ya kotiango na avion ekende na Kinshasa. Donc aza mwana ya mama oyo totala ki biso nyonso tout soit disant yaya na ye oyo totala ki na kin oyo a s'exprimer ki par rapport à liwa ya pardon ya leki na ye. Donc mwana na ye muto aza charger ya matanga aza charger ya bacotisation aza charger ya makambo nyonso soki to sungi bien aimé ezala malamu bibe zotinda biso tokende na ndaku ya pasi na ndako ya kolela na ndako ya matanga ke na ndako ya feti pourtant tokutanaka na ndako ya matanga tant tokutanaka na kati na ndako ya kolela toyebaka ko réfléchir bien. Que le Seigneur vous bénisse et que nous surtout bozali ezaki ya bino mama Anne Kalamba moi si ya mokonzi kakande na lekaki pona pesa bino message to bossa na teto s'abonner na site na biso ya bana na nzambe www.tolonase TV comme d'habitude mesana koloba ici à Tolonase nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Soki nzamba sungi tokozala pe susu tokoleka susu na plateau na première femme na ye moi si na ye mama Veta oyo avandi bongo na mboka Angleterre o asali tout akutisa mama Tolonase na famille ya ndeko na biso pati tokoleka pe susu na mama Veta koleka vraiment pour te ayeba ko expliquer penda bien que mobali na ye tangu ye azalaki na mbali bavandi pendant 5 ans ndako moko banda basalaki makambu na bango ya libala atikala komona mobali nesika koya te eza ba circonstance tokutana na vie da bamboko tovandi makambu eza ebele do frère na biso na famille na ye bayebi ete ke akoya ke epilepsie moi si na ya balaki ayebi te ke akoya ke epilepsie moi so avandaki ne na France ya ayebi te ke mobali akoya ka epilepsie puis eke ko se manifester kaka na moi si o esika akoya ki na Suisse nde moi si akoma kotuna ye boni okoya ka boni ko ande frère alobaki na moi si po soki muta koyi tangala mukaka aroye basute makanise kenda ka oye basute ki akoya ki to asala ki boto asala ki bo ya mobali ye moko mutapesa ki moi si permission alobi ndenge sala nga bongo soki kanginga filmenga selon de konenga alobi bino mo boyoki filmer tangu na kolamuka ebongo ola kisanga ndenge nini e sala kanga donc yango moni moi so tanga bande ko filmer azalaki une émotion te po yebi ke sala kalango mobali bongo après makanisi e baka kozonga pe mama yebiso azalaki mo mbanga yebi ko expliquer abike ndenge to mona ki lokwa mobali azo beta minga après avandaki nie lokwa akati mutema kataki mutema te après tant ba pompier ba yaki mobali alamukaki mobali la lamuki ba popele ba komi ko sala ye susu ba komi sala ye contrôle nde aye ko sala susu rechite aye ko kwea na miso ba pompier
koko ya na miso ba pepe yango ba pepe ba luki ba memaye na ba réanimer nde ko kende nyoso papa na biso awutaki ayebaki ko kende. Donc en bref lisolo vraiment yango wana o eza penda information oyo wuti vraiment na kati ya famille na ye mutu penda ba se manifester toti koyoka na gauche toti koyoka na droite explication vraiment ya famille yango wana soki kolo Yesu masi azongi te mama Gisèle Nsengo la grande tokoyeba susu kozala na mwasi na ye nayebi te soki lobi nayebi te soki vendredi mais tokoyeba susu koyamba penda mwasi na ye première femme na ye o ba vandaki na ye ba mage akufi na maboko neti bazaki soute mama vete azaki pena mwasi oyo papa na biso vraiment kanaki abala ye moko nde pe mama na biso akoyeba susu kokota susu biso susu na mozindo. Que le Seigneur vous bénisse, famille. Nyo surtout il y a papa na biso pati luboya et si ka nyo sobosa na monde ate vraiment mes condoléances nzambe ya même nzamba kalambai apesa bino vraiment makasi ya ko simonter moment o nyo so ya be preuve bozo passé. Merci, que Dieu vous bénisse. Tokute na be mission eza ko ya to kubobo c'est la samedi toza isu ensemble toza na papa na biso Ézéchias prophète Ézéchias Simbuku thème na biso ezali trop de divorce. Papa Ézéchias Simbuku amekama ko ba ko solo la par rapport ya ba divorce ezo salama kati na ba na nzambe ezo salama kati na peuple nzambe en tout cas akomeka kopesa penser nini o molimo mosantu a tie kati ne par rapport ya ba divorce. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. Yabino mwasi ya mokondi. Bisous.